Bonsoir mon frère Massaro, Gombe na Gombe. Massaro, on a eu message na yo vraiment. Bon, situation ezalaka mitema ba Congolais, netika Jésus, bato balobaki ba sacrifier situation eza bongo. Mais nga na malade na hémorroïde dérangeant nga naza en contact toujours na maman Mida na ba maman Meje na ba tutu ba Michel Moto. Mais place oza conseil na opesa un Congolais azala toujours traître. Éviter les milliers de Congolais, change un peu au babengi ta façon de vivre. Na yebi ke yo linga ko partager na batu. Cherche une ville oyo ba Congolais baza vraiment pas trop. S'il vous plaît, au nom de Dieu, les milliers de Congolais, c'est un millier de jaloux. Donc, cette histoire, ça va passer. C'est tout simplement Wabengi, donc une machination politique. Donc, personnellement, Koutou, Ngana Komela qui, maire na ABC, Yemo les pacificateurs. Avocat va préparer matière à Samba et Moko à synthétiser dans 4 langues nationales. C'est bon, merci. Allô, bonjour, moi Namboka. Na moni otindelinga photo na ngai so na neve ya kamere wana. Tu sais très bien que batutu basenga ngana kangana bango photo. Il m'avait demandé un jour tokutane na ville to kangane photo. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Hier, on a publié la photo na compte Facebook. Yangani na kati po tindela. C'est pas un problème, papa. Tout le monde à Kinshasa, tout le monde même au Bautaka na diaspora, so bae basenga ngana kamera en photo. Bon, il y a publié qu'il y a un problème. Na kota IDPS na âge à 15 ans, na viola statut. Na viola statut, pour bakota IDPS na âge à 18 ans. Na pesi jeunesse na nga lelo na bima ndefa pembe na IDPS. Na ya otiki la bino IDPS, bakuya kuya baya wenge bafana bino. Na tiki la bino IDPS. Boko mkobeta, bo imiter voix na ngai. Moi je ne connais pas. Je ne suis pas ami de Massaro. Je ne suis pas ami de Massaro. Nasalaka na DGMT. Mais nazoloba parce que na Congo makambuso to otika boye. État de dossier. Nazo kende ko sala dans quelques jours plainte contre inconnu. Muto asali makambwa. Nazo sala plainte et pas PGR. Contre inconnu. Na muto alanda l'information. Le lobo mona te na Côte d'Ivoire. Soro Guillaume. Le jeune leader. Bakize Kayiba Kiboye. Po ba moni ke lokwa watara postulé te. Yende so postulé yenda uzara makamu yenda uzara président. Ba beti bal. Bozo landa ngotende bazo sala même na Côte d'Ivoire. Contre Ouattara. Les appendenge bo beti calcul que Fatistoka Kei Fatia bo beta demanda wana les assurés certains. Fatistoki a beti demanda na e. Muta gagné na congrès, il y a eu des pèses à zappé. Je n'ai pas de relation avec Massaro. C'est quelqu'un comme tout autre. Batbaouta la diaspora. Ah, Fisto Kangano photo, moi si nanga na photo alinga bomingi bana ba mona yo. Batu basenga nga photo, ba photo, eza free à combat nanga. Bientôt les jaloux vont maigrir. Na combattant jusqu'à la mort.